bonjour, chez vous, chers internautes, nous sommes toujours Kolana, émission Nabino Conseil 10 jusqu'à la site Moko Tolobaki, Angola Outma Ora, le lot est allé deuxième journée à combat éliminatoire. Bon, mon Nengenini, Babundaki, première journée, le lot est la deuxième journée, bon, mon Nengenini, combat, le lot Koleka, bon. Merci beaucoup, très cher internaute, tout le monde va commander les cas, ingénieur, bravo, je l'ai vu sur combat, oyo, tous les cas tout de suite, Torozonga, merci.
Só 5 minutos, agora 5 minutos. Oh, olha só. Est-ce qu'on peut pas décaler le champ? Voilà. C'est malo, on lève la peau. Qui a dit? Tu vas le doigt. Vai chamar, vai. On est pas d'air. Tam fogo. C'est bon, c'est beau. Siko fanfare za moko bantu betla nani ba betla nani. Dele fuera.
Minute Coca. chers internautes, bomoni bino moko ndenge nini mwana ndoki abundi combat oyo bomonaki ezalaki facilité combat oyo ezalaki toujours kindoki na kindoki bomoni ba spectacle basali oyo ezali vraiment démoniaque ya ba spectacle mais mwana ndoki asali tout alongi ye babengaki mwana ya zombi de kibambi bozomona ndenge zombi de kibambi azobimisa misabana vraiment mwana ndoki nayebi ke combat oyo ezalaki facilité mais au réussi eza ndenge nini. Ah oui, merci pour la mutuna maman journaliste combo ezali kwa na lipati donc il a bundi combat ya makasi mais lokola na préparé ki makasi pour na bango nyoso on alinga kuta na bango lelo yango na gagné mais ezalaki pas cité na préparé butu mobimba combat oyo ya na longi pour na za mwana ndoki mwana zombi de kibambi donc bino mo boyebi mwana ndoki azandoki ba combat oyo zoya okobunda pe. Oui na obunda bakolo bani na ba fan na yo balingaka mwana ndoki. OK na ba fan na ngai balemba te balandaka mwana ndoki nde ba mesana balanda est toujours na ko décevoir binote bolanda ba kombezo ya minene ba otsa ba coupe ba sintu makamuto ozala bolanda na ko décevoir binote mwana ndoki mutalobi. Merci vraiment, comprenons quand même
euti vraiment likolo ya tatami esika pi bitumba bandoki euti koya bandoki vraiment bitumba na yo ebanda bitumba oyo eleki babi kindoki likola kindoki mais arrêté toujours okoloba nini na bafani na yo ndenge nini obatre obundi mais esimbi te naleli na kikongo kikiaki nini kaka oyo kikiaki tricage kizombi na kibambi tricage nakobetaka na ngai ye kaka zombi le kibambi tricage tricage ça ne va pas tricage balingi te na gagner courage na promettre bino courage na kolakisa bino musala ya haut niveau sine Afrika boya ebele na travailler fort na osala nyonso eza nécessaire ata sacrifice confiance ata sacrifice na opesa ya ngai na kobeta kama. Merci beaucoup alobi bopesa toujours confiance oyo tricage abibi tumba oyo zombi de kibambi mutu aluki tu vabatika penya mwana ndoki abunda ye moko zombi amekika kosimba. Merci na Pierre Bota, merci na papa langa Peter et à maître Turbo, on est ensemble papa Munyanga na epike aussi kozali Mr Badjo tozo continuer toujours interview, on se retrouve tout juste après Toleka. Merci.
Tozana 7 démons awa bon moni lobby a gagné qui le a gagné c'est pas facile na ko banda ba combat bala moko na ko banda ko gagner vraiment ba combat oh eza facilité 7 démons confiance yo pesi biso to pesio maboko pe ozo sala po biso to sala bien okolo bani pour na fan na pesi ba fan nga nyoso merci ba o nyoso balinga biso ba o nyoso balinga zombie ba continuer ko linga biso musala bando mona ka musala na ebisa ke lobby eza facilité ko mona mwasi osa musala boy do bando mona ka musala do musala na nga yango do merci na papa na nga zombie de kibami ata ya zate boza na confiance ke e bando le kabie o banda ko banga tete ko so matana ringo so banga tene ba so tsango kala ba mibali wana le eza musala na nga papa na nga informa nga déjà bien pe informa nga ti le lobby formation so ke kitoko merci beaucoup na zombie de kibambi nini bendo ko loba parce que ba combat eza mnene ya signé Africa o ko loba nini na ba fan do ba fan nga ba o nyoso balinga biso ba ya susu le jour non ba ya ebele ba oza décider bando mona ka toujours victoire unda pe ya boye mingi mingi kisi na somona mingi mingi kisi zombie so la samno trop kisi hein te yanga papa na nga yebi donc so ko tuna ye yanga za ya ko botama
donc ndenge bandaka kokolisa nga anda kokolisa nga daa na babiloko yango donc mingi kuta oloba eza nango te biso touta bana kisi. Merci beaucoup. Ah, toi, on a changé la vie. Robocop, Telema, Robot, Telema. Robot.
Champion.
ekoti.
Soki lobby au Ghana qui le nini chez comme En tout cas, naza trop déçu, mais ils ont combat a préparé bien. Na combat qui va bakota combat na toujours compliqué. Et puis moi ça m'a ébisé que na beteke na mabord. O ezaka wa retour, na awa malgré toi zongi promité. Na sepeli ka rapport ba comme belé. Moni, na lo na combat ngamo mais ba ma déjà belé na combat qui va déjà. Dans na déjà na force ma pour nga star na bango. Dans moi ba jeune to mona ranzo mona star na bango ne pour nga star du moment. Nga défendre bango partout. Ba ebi. Donc na sepeli ka rapport ba comme belé. Ya on kana sepeli. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Toronto vraiment, parce que bien libellé. Parce que spectacle européen ça, donc on met libellé au coin KO. Boni. Maman, malam pour ça. Comment on est possible à vertige, mais le spectacle à Boemba, son à la mort la pédale spectacle na yo, sommes vraiment au Colobani bino bala sombi de Kibana. Maman, il y a pensa na Sud-Africa, pour oyo pensa na zobela. Na obela pensa mais na sepesi ba fan nanga. Na banzi lobi otuna kinga obi mama mabele okosepesa bafani na otenga na bite mama lobi na kosala mwa effort ata muke na mata na kati ya ringi comprendre mama mais bakosepela kaka oyo eza mama nganga na ebisaki bango baya bamona pensa makambo na bango lelo na ebisaki bango bamona makambo na bango mais makambo yango oyo donc mama nganga suka. Donc la lionne est souka. Donc yango wana pesa. Yango wana pesa. Nous arrivons à la fin vraiment de notre combat. Comment ndenge ni combat oyo ya maboko bomoni ndenge ni ba combat na biso eleki awa na kati ya divina balobi combat ezaki éliminatoire bomoni ndenge ni combat eleki du début à la fin bomoni nani azui ceinture bomoni nani oyo azui ba brevet. Merci beaucoup na zombi de Kibambi champion des champions. Il y a éliminatoire. Merci aussi à président Munyanga à toi. Merci vraiment ba onyo balingara émission na ngana lobby. Bonne fête de Pâques à Binonios au Bolingakanga, à Bernabi Salou. Bonne fête de Pâques à Fabrice de Bruxelles. Bonne fête de Pâques à Samy de Vendôme. À toi aussi en Priscilla. Bonne fête de Pâques à Philippe Sunda. Bravo. Et si vous allez, gros bisous à toi. Et bonne fête à Onyoso Balingaka émission. Vamos là. Et à Patience Kitsima, à Fastest Love, à mon petit Manassé Bokong, à mon bébé chéri, à toute ma famille, et à mon papa, et à ma maman, et Skabozali, vraiment bonne fête à vous. Et à Papi Sika, pour comprendre le la journée, dimanche Pascal, il faut te passer à bonne fête pour te communiquer à Soukana et Sengo, il y a éliminatoire au Nenge et l'équipe.